Loposo mwindo tombe la mabele. 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 Telema tombe la mabele. Telema tombe la ekolo. Telema tombe la mabele. Telema tombe la loposo. Telema tombe la mabele. Matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayindo to telema ndena ngunga oyo to na mokolo mwa lelo to di ete bosomi penza ebele na tina ete kozela émission na bino nde mokolo mwa lelo to yambi moko lisusu ya bangunza na kati ya religion africaine ngunza lobola croyant africain moteti ndika moteti lokole oto kosolola bango masolo na mokolo mwa lelo ngunza lobola mbote na biso mbote koko tambi elengo na bino banso bandeko balandi émission na biso bayindo to telema bandeko balandi émission to telema bayindo to telema masolo ma biso lelo ezali ke tozolobela sur islam kolandela ba musulman na kati na mokili na ba croyance ko bango bazana yango kasi bandeko ya religion africain balobi ete ezala moya mingi o bango bazosala baza penza libanda na réalité ya islam nde yango tobengaki ngunza lobola mpo na tosolola bango na ntina mokolo mwa lelo ngunza lobola bino na bandeko ya islam penza boyelaka penza nini pamba te tongo midi mpo kodefile bokotaki christianisme bokotaki islam me mikolo mpena tomoni bino bobimisi manzaka makasi na ngambo ya islam bozoyela penza nini na bandeko ya islam ngunza lobola matondo mingi ndeko tambi biso na ba musulman toza na problème te pamba te islam ezali une vraie religion pe prophète Muhammad kimia ya nzambe ezala esika azali c'est un vrai prophète loke todiscutaka te mais problème na biso ezali na ba islamisé ba noir oyo bakotaki na religion wana oyo bayebi te ete religion wana ezali religion ya baarabe pamba te prophète Muhammad ayaki mpo na kobikisa baarabe donc biso tolingi tofere respecter mukanda oyo esengeli ba noir batosa mukanda oyo bayeba ete mukanda oyo ezali ya bango te ezali mukanda ya ba arabe alors il faut qu'on faire respecter yango pamba te na kati ya mukanda yango par exemple na sourate ya kafir sourate 109 prophète Muhammad apesaki bokeseni ya ba religion alobi ke religion oyo ya islam ezali na bokeseni na ba religion mosusu dalatina azali ko répondre na bandeko na biso ba judaïste na ba chrétien alobi je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore apesi bokeseni ya ba religion à vous votre religion à moi ma religion à vous na banani à moi ba juif na ba chrétien maome ayebisi bango ke bino oyo bino bosambelaka ezali oyo nga nasambelaka te oyo nga nasambelaka ezali oyo bino bosambelaka te à vous votre religion à moi ma religion donc bokeseni wana esengeli bato modo bacomprendre yango bayeba ete biso tozali na religion ya biso bamindele bazali na oyo ya bango baarabe mpe bazali na oyo ya bango alors nde toye sikoyo totalisa bango pour ke barespecte mokanda oyo bacomprendre ke mokanda mosantu ya baarabe ezali ya bango te ngunza lobola omoni ete Coran oyo babengi livre sacré ezali le seul livre oyo nzambe inspira papa te eya mpenza kokorriger bible pamba te Coran eza kaka na version moko mais tandis que bible tomona yango tala baversion ebele ba Louis II ba Sainte Écriture ba Jérusalem mais Coran buku esantu oyo nzambe akisaki na nzela ya prophète eza kaka na version kaka moko ozomona te ke eza nango malamu bayindo oyo balandi islam basalela na bango Coran eza malamu pamba te Coran eza kaka na version moko mais tandis que bible lelo plein do Louis II, Sainte Écriture, Nouvelle Jérusalem. Nous sommes dans la version, mais pour eux, dans la version, pour la version, pour eux, on va bêter. Matono mingi ndeko tambi ezali pasipe mawa Coran tango prophète Muhammad akufi atika ka Coran te Coran ba ko sala yango après na batu bazalaki ko sala naye nzoka
problème se posaki na succession na ye. Ali alingaki azala mokonzi après Abubakar. Ousmane pe alingi azala mokonzi, mais nzoka Ali oyo azalaki cousin ya prophète Babu yazala. Abalaka pe mwana na ye Fatima. Babu azalaki na version ya Coran na ye. Ousmane pe azalaki na version ya Coran na ye. Mais oyo eyaki kobima ezalaki oyo version ya Ousmane oyo atiaki makanisi na ye ezalaki plus politique que religieux. Wana euti na ngai te lelo bango mindele bamoni yango preuve yaki bandeko kuna na régie babeta masolo ya succession ya prophète pe ndenge nini ba Kora yango esalemaki uta ebandeli. Le prophète meurt en l'an 632. À sa mort, la presque totalité de la péninsule arabique s'était ralliée à la foi monothéiste de l'islam. Mais le prophète ne laissa aucune indication quant à sa succession. Ses 4 compagnons se réunirent et c'est Abou Bakr qui fut désigné premier calife. Ali revendique aussi la succession, au nom des liens du sang qui l'unissaient au prophète, mais le califat lui fut refusé. Et c'est cette première divergence qui, 2 siècles plus tard, divisera les musulmans en 2 branches. Les sunnites, aujourd'hui majoritaires dans le monde, qui s'attachent à la lignée des califes Abou Bakr, Omar et Ousmane, et les chiites, qui se rattachent à Ali. Alors qui, une fois le prophète disparu, allait prendre l'initiative de la mise par écrit du Coran? Qui allait faire des révélations un véritable livre? Avec quelle volonté? Strictement religieuse ou déjà politique? Et dans cette transcription de la parole de Dieu, quelle sera la part de l'intervention humaine? De commande, omoni ndenge nini Coran esalemaki ezalaki na ba problème. Ousmane azalaki na oyo yaye, Ali azalaki na oyo yaye, mais nani yango asalaki le vrai Coran? C'est ça la question. Bunza lobola tango bozolakisa ba élément wana mais okamwisa biso toyebi ke euta mokili esalama ntina lelo islam nini Coran eza kaka na version kaka moko. Mais ntango mino bozotalisa biso ba élément wana ya Ousmane na ya Ali sona ntango wana toyebi te bino boyebi bodevie bato bolakisa bango ke makambo bango ozotalisa eza lokuta to ya solo te ndeko na ngai ezali science esengeli makambo nzambe autaka likolo te aya kokwisa makambo na te nzambe asalaka na nzela ya bato sikoyo science bango moko barabe na mindele baye kodécouvrir que il y a eu un Coran oyo ezalaki na 6e siècle vers premier siècle de l'islam na 685 oyo penza basaleri te Coran yango oyo ezali vrai ezali na ba vérité koleka Coran ya Ousmane et que bako découvrir que na version wana o balokotaki wana Ousmane ayaki kobakisa makambo oyo ezalaki na version yango te donc ezali ba recherche scientifique. Alors Coran wana ya premier siècle ebalani te na oyo Ousmane akotisaki vision politique na ye. Alors toyaki pe élément yango donc ezali biso te ba arabe ba travailler na mindele ba bimisi eloko wana oyo ezali ko remettre Coran parce que Coran otosimbi ya Ousmane ezali ko remettre en cause ba version ya Coran ya Ousmane élément ezali na registre ko bande ko na régie lelo to banti bene miso za ba élément na élément bande ko na régie bo tsela biso deuxième élément o munzo lobola ya kina. Ce dogme d'un Coran immuable, pilier de la tradition musulmane, allait pourtant être remis en question par des scientifiques européens à la suite d'une découverte totalement inattendue. En 1972, le toit de la grande mosquée de Sanaa, la plus ancienne de la ville, s'effondre et laisse apparaître une sorte de cache où se trouvaient dissimulés depuis des siècles des milliers de parchemins. Paolo Costa, un archéologue italien présent lors de la découverte, alerte les autorités yéménites. Il s'agirait de fragments de Corans anciens.
une équipe de chercheurs européens procède à une datation au carbone 14 et confirme. Ces fragments datent du tout premier siècle de l'islam, vers l'an 680 de l'ère chrétienne. Ce sont les plus anciens manuscrits coraniques connus au monde, avec une écriture très rudimentaire, composée d'un simple squelette de consonnes. Un fonds inestimable aux yeux des scientifiques européens pour la connaissance de l'histoire du livre saint de l'islam. Ce fonds est actuellement en cours d'étude et c'est par ce biais que l'on a eu de nouvelles informations sur la transmission du texte coranique dans les premiers temps de l'islam. Et c'est là où l'on a découvert pour la première fois un manuscrit qui présentait une séquence différente des sourates de celle qui est canoniquement admise. Une organisation différente de l'ordre des sourates, mais aussi l'existence de palimpsestes, des fragments sur lesquels le texte initial aurait été effacé et remplacé par un autre. La présence également de mots étrangers, non arabes. En clair, des différences notables par rapport au Coran tel qu'il est aujourd'hui. Le Coran aurait donc eu, comme les autres livres saints, une histoire. Maintenant, ndeko omoni kuna lolenge kani version ya Coran ya Ousmane, donc le Coran oyo ndenge saleni. Alors, kaka na kati ya Coran oyo Ousmane wana pour que a imposer yango a travailler Coran wana abomisi bato bazalaki na ba version mosusu. Abomisi Ali, abomisi Ibn Masoud ou azalaki na version contraire et puis à faire disparaître la version du Coran la bango parce que le calife Ali azalaki na version oyaye o ezalaki na ba révélation 3 fois plus que Coran oyo parce que oyo ezali Coran ya Ousmane oyo ya Ali ezali ya bashite ezalaki na ba révélation 3 fois plus que Coran oyo mais le calife Ousmane abomisi Ali na version na ye kundami na oya Ibn Masoud. Alors na yaki pe na ba elema yango ndeko tshela biso elema ya liboso ya oyo babimisaki Coran ya Ousmane ndenge nini yango s'imposaki pour que tikala kaka version moko ya Coran bandeko bolanda botala. À l'époque du calife Ousmane, l'empire islamique s'est considérablement étendu. Au nord, vers les provinces de Cham, l'actuelle Syrie, mais aussi à l'est, vers les provinces de Perse, et à l'ouest, vers l'Égypte. Ces conquêtes ont incorporé à l'empire des populations converties à l'islam, mais ne maîtrisant pas la langue arabe. Et voilà pourquoi il y eut parmi les musulmans des désaccords concernant la récitation du Coran, notamment dans des endroits très éloignés de la Mecque et de Médine, ces berceaux de l'islam. Et les musulmans commencèrent à se disputer, en particulier lors de 2 batailles contre les Arméniens et les Azéris. Et l'un des plus proches compagnons du prophète Mahomet, qui portait le nom de Hudayfa, était présent lors de ces batailles. Et quand il s'en revint après avoir vu ces conflits entre les musulmans, il alla sur le champ retrouver Ousmane ibn Affan, qui était le calife de l'époque. Et il dit à Ousmane ibn Affan: Oh Ousmane, sauve cette Oumma, sauve cette communauté avant qu'elle ne se divise et avant qu'elle ne se dispute au sujet de son livre, comme l'ont déjà fait les Juifs et les chrétiens avant eux. Et Ousmane ibn Affan prit cet avertissement très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il fit convoquer une commission à laquelle il demanda de faire plusieurs copies du Coran. De Médine, les copies furent envoyées vers les principales villes de l'empire musulman. Vers la Mecque,
Basra, Koufa, Damas et le Caire. Le calife Ousmane imposait ainsi sa version officielle que la tradition musulmane retiendra comme la Vulgate d'Ousmane, la forme canonique du texte coranique qui, encore aujourd'hui, est la version de référence. Mais l'imposition de cette Vulgate se fit au prix de décisions despotiques. D'autres versions du texte coranique existaient dans l'Empire, concurrentes, avec un nombre de versets ou une organisation différente des sourates. Les plus connues furent celles de Ali, le cousin du prophète Mahomet, qui, selon la tradition chiite, aurait compté 3 fois plus de révélations coraniques que la Vulgate d'Ousmane, et celle d'Ibn Masoud, qui fut lui aussi un des proches du prophète. Le calife Ousmane interdit ces versions concurrentes à la sienne et demanda leur destruction définitive. Ibn Masoud, qui ne voulut s'y soumettre, fut publiquement châtié. Matondo ko tabi bouti kolanda wa bouti kolanda na tebi na loboko na monoko mwa muke pour que na lelo to yaki masekite tozo landisa siko pour que Coran oyo version ya Ousmane Coran oyo pour que evanda Ousmane a utilisé Muawiya, un empereur des Omeyyades, dynastie moko ebimaki kuna, à travers Muawiya dans la dynastie des Omeyyades. Abomisi ndeko na ye collègue na ye Ali disciple ya prophète Mohammed abomisi ye plus grave aye ko boma pe ko bomisa à travers Muawiya aye ko bomisa Hussein oyo bazalaki bashiite mwana ya prophète Ali abomisi ye alors nde sikoyo version oyo ya Ali ebungi complètement na version ya Ibn Masoud oyo wazalaki kuna epa ya bashiite ebungi donc abomisi Ibn Masoud abomisi Ali abomisi Hussein baye ko imposer version oyo alors siko abomi bashiite nyonso tuté ba Omeyyade wana la tribu des la dynastie des Omeyyades ba bobi bashiite nyonso tuté baye ko utiliser baye nde ko imposer version oyo ezali na ba révélation te par rapport na version ya bashiite. À partir de ce moment-là, la vraie version ya chiite est disparaître et céder na version o ya sunnite. Alors, il y a qui peine l'élément yango otala ndenge babomaki mwana Hussein mwana ya calife Ali bazui motuna ye bakena yango na mosquée ya Damas na Syrie ndeti lelo chiite bakendeke kuna mais version ya bango ya Ali original ebungi batikalika na eloko o. Le histoire yango ezalika ndenge biso tozali na na kimbangiste lelo donc vérité ezali nesika yango ezali mais lelo bao bazali kosala ezali banani bakimbangiste mais est-ce que bazali na vérité ya mfumu kimbangu ndenge lelo version ya Coran oyo ezali kosala mais la vraie religion islamique elingaki ezala epa ya bashite ndesika version wana ebunga ndekotiela biso sikoyo ndenge nini Ousmane imposaka version bande ko na régime bo balancer biso susu élément wana o nguzalobola utosela et de Ibn Masoud détruite sur ordre d'Ousmane. Ali, qui avait revendiqué la succession par ses liens de sang avec le prophète Mahomet, fut porté au pouvoir, mais son règne tourna court. Ali fut destitué par un jeune gouverneur de Syrie du nom de Muawiya, un proche du calife Ousmane. Ali est assassiné à son tour. Muawiya s'empara alors du pouvoir et fonda en l'an 661 la puissante dynastie des Omeyyades. Une dynastie sunnite qui allait régner sur l'empire musulman à partir de sa nouvelle capitale, Damas. 30 années à peine après la mort du prophète Mahomet, et une fois mise en place une première version canonique du texte sacré par le calife Ousmane, le Coran allait, sous les Omeyyades, entrer dans la seconde phase de son histoire. En déplaçant sa capitale de Médine à Damas, l'Empire musulman situait désormais le siège de son pouvoir religieux et politique dans un environnement plus complexe, voire plus hostile,
que ne l'était l'Arabie. Il fallut d'abord faire face à la révolte des chiites, menée par le fils d'Ali, Hussein, qui sera massacré à Karbala, en Irak, décapité par les armées omeyyades lors d'une bataille. Selon la tradition, la tête de Hossein serait conservée, curieux paradoxe, dans la mosquée même des Omeyyades, relique aujourd'hui vénérée par les pèlerins chiites venus d'Iran. Avec le massacre de Hossein, les Omeyyades ne mettaient pas fin à la lignée chiite, mais ils amorçaient une victoire future, symbolique. Les chiites allaient reconnaître la Vulgate d'Ousmane comme texte coranique officiel et unique pour l'ensemble de la communauté musulmane. L'autre défi. Matondo ndeko na ngai nakanisi omoni makambo yango ndenge eleka ndenge Ali yakufa Hussein yakufa na Ibn Masud bakufa ndenge nini baimposer version coranique oyo mais ezalaki moko te ezalaki ebili ya vrai ndeko tu ebunga ya bashite bandeko balande miso bayinde to telema mosolo na benga nzalo kuzana ba elema oyo baye na ngona mokolo mwa lezo ezali kosala soma nzalo bola bobangi eza te kolandela ba elema oyo ke lelo omona ke bamisima misusu lelo bango isinga bazaje pesa ba pekanda bango ba pe basalo ba lozo banga liwa te tozo bima lelo na medio la kisaba ba vérité ko ba bomelela ngo batebele yo lelo yo telemi lelo na yebite bozaka na esprit ndenge mokonzi no fumu kusa sala kana yango bino pe bangulu bosane mosale longo bokomika lokola ye oye ko ya to ndenge yinge tatata autant mourir pour la vérité que de mourir contre la vérité. Donc bakoboma tango mususu etikala ika mutu moko mais te plan na bango toyebi yango ezali kaka koboma mais avant baya koboma bapika po biso déjà tosi toteka milimo mais lero ozoya oboma pika pamba te baoyo bakoya koboma ezali lokola kaka bambwa mbwa azalaka plus méchant que moto na zamba mais epai ya bandeko ne bambwa lokola baarabe bautilize bino boboma mpo na bango mpo religion wana ezali ya bango ebongisi bango etomboli bango etongi bango alors lere yo ozoya pika il faut pika me bakokoka te ça c'est la vérité alors botala sikoyo ndenge moko bango moko baarabe ndenge bazozwela makambo sur la recherche islamique bango moko baza d'accord il faut barecherche esalema alors etoyaki mpe nelima sur la recherche islamique emoneli ya barabe ya makambo oyo bamoni yango ndenge nini est-ce que bango baza d'accord que recherche esalema sur l'islam baremise en cause esalema élément yango oyo régi botiela Le musulman à ne suivre que ce qu'il imposait comme l'unique version du Coran, Ousmane, mais au texte désormais définitivement fixé. Et si le calife Ousmane avant lui, Abd al-Malik fit envoyer copies officielles dans les capitales de l'Empire. Moins d'un siècle à peine après la disparition du prophète Mahomet, l'islam, au même titre que les deux religions révélées, détient son livre. L'œuvre du calife Ousmane et sa volonté d'un Coran unique et unifié sont enfin accomplies. La Vulgate d'Ousmane, vénérée par la tradition musulmane, est la seule référence pour l'édition du Coran aujourd'hui dans le monde. Mais l'histoire des origines du Coran n'a pour autant pas encore livré tous ses mystères. Une inestimable collection de photographies qu'on croyait à jamais disparues vient de réapparaître. Entre les années 1920 et 1930, Gotthelf Bergstrasser, un chercheur orientaliste allemand, parcourut la Méditerranée de la Turquie au Maroc en passant par Damas et le Caire jusqu'aux grandes bibliothèques européennes à la recherche de Corans du 1er siècle de l'islam. Il en photographia les pages par milliers, constituant ainsi l'une des plus riches sources d'informations sur l'histoire du Coran. Dans la lignée des grands orientalistes allemands,
Gotthelf Bergstrasser avait pour projet d'approfondir la recherche sur le texte coranique. Mais son rêve s'est levé en pleine guerre, en 1944. L'Académie des sciences de Bavière a été bombardée. On déclara les archives détruites, anéanties. Les archives de Bergstrasser avaient été en fait volontairement dissimulées, peut-être par crainte à l'époque d'engager une analyse du Coran probablement jugée trop sensible. Retrouvées en 2007, elles ont été confiées à une unité de recherche de l'Académie des sciences humaines de Brandebourg, appelée Corpus Coranicum, et dirigée par le professeur Angelika Neuwirth. Pour elle et son équipe, le fonds photographique de Bergstrasser, par sa richesse, augure de plusieurs années de recherche passionnantes et soulevant l'enthousiasme des scientifiques européens, comme avaient pu le faire il y a plus de 30 ans les fragments de Sanaa au Yémen. Que va-t-on découvrir? Quels secrets ces archives vont-elles révéler de l'histoire du Coran au premier temps de l'islam? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il est sûr que les archives de Bergstrasser offrent une opportunité nouvelle, exceptionnelle, d'élargir le champ d'analyse du Coran, mais avec une approche, aujourd'hui, partagée entre tradition scientifique et tradition musulmane. Nous essayons toujours de transcrire et d'analyser les manuscrits les plus anciens du Coran, car ils sont d'une plus grande importance et sont plus proches de l'époque à laquelle le Coran a été envoyé sur terre. Il me semble intéressant que les musulmans s'impliquent eux aussi dans ces travaux. D'abord pour savoir quelles sont les recherches menées ici, avec quelles méthodes, et ce que l'on pense du Coran en Occident. Ensuite, si les musulmans prennent part à ces études orientalistes, cela leur permettra peut-être de faire changer des opinions parfois défavorables à l'islam et au Coran, qui sous-entendent que tout cela est faux. C'est vraiment passionnant de transcrire ces manuscrits coraniques. On voit par exemple, quand on lit une sourate, la 20e sourate par exemple, je l'ai transcrite 3 ou 4 fois. Et maintenant je la connais par cœur. Et petit à petit, je comprends ce qu'ont ressenti à l'époque les gens qui lisaient le Coran. Moi, je trouve que c'est très utile de collecter des manuscrits et de les examiner. C'est très important pour les musulmans. Parce que, en tant que musulmans, nous partons bien sûr du principe, comme il est dit dans le Coran d'ailleurs, que c'est Dieu qui a préservé le livre, avec les moyens dont disposent les hommes, bien sûr. J'aurais peut-être une autre question. Comment ressens-tu finalement, en tant que musulmane, le fait de participer à un tel projet qui est quand même dirigé et qui a été mis en place par des orientalistes, c'est-à-dire par des scientifiques non musulmans? Cela ne m'a jamais vraiment posé de problème. Il est vrai que nous avons une autre approche du Coran. Nous le percevons vraiment en tant que livre saint. Et nous y voyons notre religion. Donc tu n'y vois pas de contradiction? Personnellement, moi non plus. Pour autant que je sois au courant de ce projet, je ne ressens pas là de contradiction. C'est vrai. Parce que ces gens travaillent de façon très objective. Et scientifique. Et ils ont un point de vue scientifique. Et je ne pense pas que nous, en tant que musulmans, devions avoir de problème avec une approche scientifique. Oui. Parce que je pense qu'en tant que musulmans, nous devons peut-être tout simplement avoir, ou trouver, la force d'aborder la question sous un angle scientifique. Oui, absolument. Ne serait-ce que pour montrer que nous n'avons pas peur. Parce que si je dis que je ne veux pas d'une approche scientifique, que ça me suffit de croire que ça vient vraiment de Dieu, et que ça n'a pas été falsifié, c'est un signe extérieur de faiblesse. Oui. Ça voudrait dire que j'ai peur que cela mette en évidence quelque chose qui ne serait peut-être pas très bon pour nous, musulmans, ou pour l'islam. Parce que cela contredirait ce en quoi nous croyons. Mais je n'ai aucun souci là-dessus.
matondo tatata minakanisi uti komona wana barabe bango moko baza d'accord que religion na bango ekoki ko subir makambo ya science recherche ekoki ko salema na religion na bango sauf les islamisés nde bato bazoluka koboma biso alors bapika bakokoka ti bandeko balandi émission bayindo totelema toko interpeller pena bino bandeko na biso bamusulman noir ozwami ana kati ya Congo soki barabe o bayaka na religion ana kati ya mabele na biso ya Afrique bazondimaka ba recherche scientifique esala mpona nini te soki bandeko mpe ya religion africain balobi ete likanisi wana eza ya solo bino boko kosatake na bango kopanza bakilongo na bango neti olandaki mokonzi na bango Mobutu azali kolobelela media ke bozopanza bakilongo na bango ti ndenge bokomi meme koagrese na bafidèle na bino engunza lobola na bafidèle na bino donc esika na mpenza bandeko na biso bokoka pene kokitya motema biso nyonso tokota na kati ya monde ya barecherche wana tokokososola ete nini eza ya solo nini eza ya lokuta po te kaka verité ekokozwama na kati ya mabele na biso ya ngunza lobola eloko nini ezosala bino mpasi soki nzambe ase révélé epai ya prophète ya mondele po abikisa mokili soki mpe kaka le même nzambe ana ase révélé epai ya prophète ya barabe azwi message moko apesi po mokili eyeba bino ezosala bino mpasi ni bino olingi kaka prophète soki okoya na message wana uta mpe kaka na ngambo ya kiboyindo absolument eza nango normal nzambe akosala pa mondele akosala mpe pa ya tata journaliste eza normal te normal te na ndenge nini normal te eza na balivre oyo ezali mpenza clair parmi ba livre oyo biso tondimaka oza comprendre tondimaka même mingi buku oyo tondimaka buku oyo parce que prophète Muhammad kimia ya nzambe ezali sika ye azalaki kutu clair na kati ya mokanda na ye oyo makambo ezali mpe alakisi ke bato na religion na bango bato na bonzambe na bango natangelaki yo sikoyo surate kafir oyo surate 109 balakisi bato na bonzambe na bango na bato na prophète na bango na kati ya mokanda oyo soko ozwi yango na surate 43 verset 44 ezali clair balobi boye c'est certainement un rappel le Coran pour toi et vous en serez interrogés. C'est certainement un rappel le Coran pour toi et ton peuple. Baibisi prophète Muhammad balobi Coran oyo totindi yango pona yo pe pona peuple na yo peuple na yenani barabe. C'est certainement un rappel le Coran pour toi et ton peuple et vous en serez interrogés. Sourate 43 verset 44. Alors prophète Muhammad azali clair na kati ya Coran alobi boye awa na sourate 30 verset 47 kaka na kati ya Coran oyo Coran elobi nini? Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple. Kuna lobaki oyo totindeli yo Coran oyo pour toi et ton peuple. Alors pour confirmer cela, Coran ebakisi lisusu elobi nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple et ils leur apportèrent des preuves. Donc, ce qui te tient le prophète Mohammed, Coran, pour toi et ton peuple, d'autres peuples, nous leur avions envoyé des messagers pour que Batang Bango, Sourate 30, verset 47. Voilà, prophète Mohammed toujours, qui n'est pas ensemble Zalanaye. Hein? Prophète Mohammed à travers le Coran Oyo, à chaque communauté nous avons assigné un culte à suivre. Pour la communauté, tu penses qu'il y a un culte à suivre, qu'il ne dispute point avec toi sur l'ordre reçu. Sourate 22, verset 67. Sourate 22, verset 67. Donc, ezali biloko ebele mawaka pona bande konabiso mususu bazali ko komano prophète Mohammed batindaki ye pona humanité mawa alors que tolimboli yango awa mokando bomoni tokomi awa nde fin ya ba islamisé. Coran, livre sacré. Okoki kokakula yango te livre sacré ya ba arabe. Mais awa fin ya islam awa na Afrique na kati ya mukando ndiko benda yango to beti yango to expliquer que humanité o ya prophète Mohammed et la kisi nini. Ceux qui batindi prophète de l'univers, ça c'est de la rhétorique. Ezali le poto ya muke o bande bazo salanko pour na comprendre, tout a été clarifié ici. Bande ko balandi émission bayindo totelema teli de na ngongo bo somi tuzebele boko bakaka na kobenga te na kokomela biso batesunguza lobola testo oyo tuuti koyamba ezali ya ndeko na biso na eteni yango la ndeko kibwengi
Capitaine Yangola, dinde moto akomeli biso message oyo. Abito tuna bino. Soki sikoto lobby, to suis décision. Bolakisi Coran ke eza Ousmane na ya Ali. Eza ba perfection bokete. Na lobby ke Bible o ba chrétien bazolanda. Eza kaka exact ndenge kaka Nzambe inspira ba prophète. Tina ba photo ti lelo. Bon wana te eza na contradiction te ndenge bozolakisa na kati ya Coran. Ekozala nango malamu mingi bandeko bayindo oyo baza na ngambo ya Islam bakokokota na bona ngambo ya christianisme. Kote Bible lelo eza makomi oyo lelo eza ko se contredire te ndenge Coran ezali ko se contredire kunza lobola monte ndenge na soki bwengi na ngola kuna aza na ena raison. Coran kutu ezali na problème ndi ya ba version ba bomba ki vraie version ba bimisi kaka version oyo. Mais en réalité bon Coran yango pesa na ba contradiction na kati ya mukanda oyo to bimisi ba contradiction pe na Coran ezali epelé. Alors ezali ko épargner Coran te. Coran yango ezali na ba contradiction. Ezali pe na ba version mosusu ekundamaki. Mais Bible nde eleki pambate tout le Nouveau Testament ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Constantin le Grand. Nouveau Testament ezalaki basalaki yango ezalaki na plus de 50 livres. Constantin le Grand a poni 5 livres et 4 évangiles. Ba preuve yaki ndeko na régie senga haka régie bolanda pendant 10 minutes. Ndenge nini Constantin le Grand a créé Nouveau Testament na makalisi na ye. Bandeko na régie bo balancele biso image oyo wana ngo yaki. Dans la tradition chrétienne, il y a 4 évangiles. Mais pour les archéologues, il en existe bien davantage. Tous dissimulés et proscrits par l'Église primitive. Que contiennent ces écritures récemment mises au jour et pourquoi ont-elles été interdites pendant des siècles? Les technologies de pointe nous dévoileront l'histoire secrète du christianisme, enfouie dans les évangiles perdus. La Bible, un texte sacré pour des milliards d'individus, plein de miracles et de mystères. Pourtant, de nouvelles percées en matière de technologie suggèrent que ces incroyables miracles reposent sur des faits. La science peut-elle faire la lumière sur la vérité qui se cache derrière les plus grands mystères de la Bible? Hiver 1886. Des archéologues français sont à la recherche d'objets dans la partie chrétienne d'un cimetière de Haute-Égypte. Soudain, ils font une découverte qui va bouleverser l'histoire du christianisme. Ils mettent au jour la tombe d'un moine enterré au 8e siècle, depuis longtemps tombé dans l'oubli. Mais la vraie trouvaille, c'est ce que le moine a emporté avec lui dans l'au-delà. Les personnes qui avaient enterré le moine avaient apparemment placé ce petit manuscrit de papyrus dans sa tombe. De cette façon, le moine partait dans l'au-delà accompagné de l'un de ses textes préférés. Ce texte contenait non pas l'évangile de Matthieu, Marc, Luc ou Jean, mais l'évangile de Pierre. Le texte se veut un véritable évangile, autrement dit un récit de première main relatant la vie de Jésus. Pourtant, son auteur prétend être l'apôtre Pierre. Pendant près de 2000 ans, tout ce que les chrétiens savaient de Jésus provenait des évangiles contenus dans la Bible chrétienne. Les récits faits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Peut-il réellement s'agir d'un récit perdu de la vie de Jésus, écrit par Simon-Pierre, le premier des apôtres? La découverte crée une véritable onde de choc parmi les spécialistes de la Bible. L'onde de choc se poursuit lorsque de nouveaux évangiles perdus sont retrouvés sur plusieurs sites de fouilles archéologiques. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine et même l'évangile de Judas. La découverte des évangiles perdus révèle aussi une lutte secrète, aujourd'hui oubliée, mais jadis capitale. Une lutte pour le fondement du christianisme. D'un côté se trouve un groupe fervent qui préconise une relation spirituelle directe avec Dieu et qui s'appuie sur ses propres évangiles. De l'autre, un christianisme orthodoxe qui se hiérarchise et qui ne reconnaît l'existence que de 4 évangiles.
L'issue de ce conflit sera décisive pour l'avenir du christianisme. Mais à l'aube du christianisme, il n'existe aucun évangile, ni aucune Bible chrétienne. La religion chrétienne naît autour de l'an 30, lorsque quelques juifs décident de suivre les enseignements de Jésus de Nazareth. L'histoire avec un grand H se transmet à travers des histoires. C'est ce qui s'est passé avec les premiers disciples de Jésus. Ces personnes étaient pauvres, marginalisées, et ne savaient très certainement ni lire ni écrire. Elles ont donc fait comme tout le monde. Elles ont raconté des histoires. Les gens parlaient entre eux. Toi qui as connu Jésus, que t'a-t-il dit lorsque tu l'as rencontré? Est-ce que tu as fait route avec lui? Tu te rappelles ce qui s'est passé? Moi j'ai entendu dire que... Les récits de la vie de Jésus n'ont pas été écrits avant des décennies. Les spécialistes pensent que le tout premier évangile, celui de Marc, a été rédigé autour de l'an 70, 40 ans après la mort de Jésus. Mais ce n'était pas le seul. En l'an 200 après Jésus-Christ, ces écritures ne se résumaient pas à 4 évangiles. Il pourrait y en avoir eu près de 50. Ils étaient intitulés l'Évangile de Philippe, l'Évangile des Hébreux, ou encore l'Apocalypse de Pierre. Certains de ces écrits ont été mentionnés par des auteurs antiques, mais jusqu'à récemment, ils semblaient avoir tous disparu. Que leur est-il arrivé? Et pourquoi n'y a-t-il que 4 évangiles de nos jours? La réponse tient davantage de la politique que de la religion. La Bible n'est pas tombée du ciel. Elle a été élaborée par des penseurs chrétiens qui représentaient un point de vue bien spécifique. Ce qui est surprenant, c'est que la Bible chrétienne telle qu'on la connaît n'est vraiment née que 300 ans après la mort de Jésus. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes, qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. En l'an 312, un empereur romain du nom de Constantin, un païen qui croit en plusieurs dieux, prétend avoir eu une vision de la croix avant une bataille. Après sa victoire, il se convertit au christianisme et en fera même une religion d'État semi-officielle. Constantin veut exploiter cette nouvelle religion afin d'unifier un empire romain qui se désagrège. À cette époque, le christianisme est une religion très peu organisée, composée de communautés aux croyances diverses et qui se base sur des textes différents. Une situation que l'empereur veut changer. Constantin a compris que les chrétiens manquaient sérieusement d'organisation. Et s'il y a bien une chose que les Romains savaient faire, c'est organiser les choses. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée pour définir les principes fondamentaux du christianisme. Il réunit les dignitaires chrétiens les plus influents pour discuter de la manière d'établir un dogme officiel. Il est intéressant de noter que ce que l'empereur cherche avant tout, c'est l'unité. Il veut que la religion chrétienne fournisse une base idéologique à l'Empire. Le but du concile convoqué par Constantin est d'uniformiser la foi, dans une visée aussi bien religieuse que politique. Après des semaines de débats, les différents évêques et prêtres conviennent d'un ensemble de principes destinés à unifier les communautés chrétiennes et à placer fermement la religion sous le contrôle de l'empereur. Il a alors fait usage de son autorité et il a dit à tout le monde, voilà, nous y sommes. Les choses changent radicalement sous Constantin. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu est le protecteur de l'État, et l'État va ensuite utiliser la religion à ses propres fins pour s'unifier, parce que sans unité, il est très difficile de gouverner. Constantin veut aussi faire de l'ordre dans les Écritures, et ne conserver que celles qu'il considère comme adaptées à cette nouvelle religion d'État. Si le concile de Nicée ne décide pas officiellement du contenu de la Bible chrétienne, Constantin fait clairement comprendre quels évangiles il juge acceptables.
il ordonne la création de 50 exemplaires d'une Bible chrétienne, qui contient uniquement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que sont devenus les autres évangiles? En l'an 382, un autre concile de l'Église en interdit littéralement la lecture aux chrétiens. Sous le règne de l'empereur chrétien Théodose, tous les autres évangiles sont considérés comme hérétiques. Ils sont interdits ou enterrés, et leurs propriétaires sont arrêtés et parfois exécutés. Il existait de nombreux autres textes auxquels des chrétiens profondément croyants étaient très attachés. Pendant très longtemps, ces gens ont lu ces textes, jusqu'au jour où des évêques leur ont dit « Tu ne liras pas ceci, mais tu liras cela ». Que contenaient ces évangiles perdus? Pourquoi étaient-ils considérés comme dangereux au point de devoir être interdits ou détruits? Pendant près de 2000 ans, personne ne l'a su. Mais en 1886, l'évangile de Pierre surgit des sables du désert égyptien. D'autres découvertes stupéfiantes suivront au cours du XXe siècle. Les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine ou de Judas. Ces évangiles perdus, dits apocryphes, donnent une vision inédite de Jésus. Ils offrent une approche différente de la spiritualité et révèlent l'existence d'une doctrine disparue du christianisme qui a un jour menacé les fondements de la foi chrétienne elle-même. Matondo, ça c'est la fin du christianisme et de son soi-disant livre sacré, la Bible. Wana suka ya Bible yango wana loba lisusu. Lobola pa matengo ngana suka zebele na suka bandeko balandi miso ba indo tele mabino mongo uti kolanda ba elema o ngoza lobola ye kolandela religion islam na religion chrétienne ngoza lobola ko na suka la miso na miso moi li loba suka pone miso mokolo malola ya 15 secondes pe opesa numéro na bino ya téléphone bandeko bele tuli ke chaîne na miso RTVS elanda maka partout bi na ngonga o bato bele à travers le monde bato 081 41 26 893 081 41 26 893 Mokanda yangoyo les appels na kati internet fin ya ba islamisé. Donc biso tozali contre le Coran c'est le livre sacré des Arabes, toujours respecté yango makasi, tout comme toujours respecté Bible ozali livre ya mindele, mais awande tolakisi bino ke bino baindo bokoki kokota na mikanda oyo te, mikanda ya baninga na Bible. Alors pour que oza islamisé kokota lisusu awali. Bandeko balandi émission bayindo totelema bolandi pena nguza lobola na bokebi nyonso nde tata mama esiko zwami kowela nani kofinga finga te kanda te tozosenga na bino kaka molimo ya bososoli ezala kati na bino moto oyo azalaka soki azwi likambo aboyaka kaka na lipamba kaka boye aza moto ya bososoli te sango wana eyaki tondimaki yango islam eye christianisme eye tondimaki yango kasi bandeko mpe ya religion africain po eza na bokamba bina mfumu kusu baye na makambo bazoloba lelo na bango bangunza lobola toyambi lelo na bangunza toyambaka deja na mayo bazolobela bino bandeko na balati biso zaki mitune zaki ya biso biyano zaki ya ngunza lobola nde décision finale eza pa ya bino nde kimia nzambe kwa kozala bino tokutani na poso ezali koya lisusu loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele